ba tata iba mama kiambote getu awe tukolele betompe tuletezi onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi mate na biso na kat nanda kwanza mendenge bauti kote ya biso wanande bile na biso ya bomwe bapesi biso yango nde ko batela biso moi mobimba pe makambo nyonso oyo lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela tozali kolanda kaka malako ya tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani yambo bazoloba na biso ete totia mibeko liboso yango na Kikongo balobaka ete mwana azokende kobina isika oteyiye donc mobeko ndenge nini akotambolela soki azwi mibeko te soki azwi liteyi te ntango akende kobebisa kuna mateyi ntango ya nsima c'est trop tard yango nde baza kotiela biso ntango nyonso mibeko liboso yango baza kotangela biso mibeko ntango nyonso likambo nyonso oyo ekosalama mibeko liboso pe misala ekoyaka ata na kompani okosala na kompani boye liboso mibeko okotambusa kompani kasi mibeko ezali boye nde ozwi makasi ya kosalela esoko okwisi mobeko mosala esili ezala ndenge baza koteya biso ete botongi Yelusalemi botongi Lingomba kasi liboso mibeko tokotonga Lingomba boye esika boyo esika oyo kozalela nde boye wana mobeko te mobeko liboso ata kutu bazotinda biso kolona pe kobokola mais agronome azali ya kodirige biso eke awa tokosalela boye atosala wana mobeko te yango bazotiela biso liboso mibeko toka makasi na botongi surtout Yelusalemi lobi solo tozwaki programme ndenge nini botongi bandako awa na kati na Yelusalemi oyo tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani azali kosalela maso batata batikalaki kobongisa yango tosomba bajip eske nyonso papa Simon Kimbangu Kiangani yimta kotambula nango te alipa na bapaya na biso oyo tozali koyeba te tozali kotia ntango nyonso bamessage surtout message ya papa Diangenda ya le 2 décembre 1981 après inauguration ya temple ndenge nini bapaya bakokotela na Yelusalemi e bacondition nini ofo balalela yango 6 avril dans l'an 2026 et là qui s'y était papa ya wana tokoye biso tozoyeba te qualité ni ya papa ya wana bakoya kasi Lingomba tata Molimo Santu manso makotambolaka na Molimo za koyeba ndenge nini qualité ni ya papa ya wana bakoya eza boye te tozala bana na botosi mituka wana yango ekosalisa kosunga bapaya wana kokota na bango donc référence kaka na message papa Diangenda kuntima utuzo kotiaka ya le 2 décembre 1981
ndenge nini bapaya bakoyela biso awa, ndenge nini bakozala loge, ndenge nini bakozala véhicule. Tososola likambo wana ezali ya molimo. Mama pasteur auti kote ya biso likambo ya nkolo Yesu oyo abenganaka banganga nzambe oyo babebisaka na tango wana na temple. Kasi papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na kiangani alobi ete etikali kaka banganga nzambe te, kasi surtout biso ba jeune, surtout biso ba jeune lingomba bazo kochela biso mibeko, kasi toza kotosa te. Yango ayibisaka biso likambo ndoto papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na ya alotaka, aloti ndoto batu bazana mpasi. Likambo nini ekotisi bango na mpasi po ba mitie koluka mbongo na nzela ya mabe. Tangu bazo koluka bambongo na nzela ya mabe, mbongo wana ekomisi bango na mpasi, donc na mpasi moko ya koleka. Kasi mutu aye alobi boza na mpasi, boza na mpasi, aye na mutuka na ye bokota na mutuka bino nyonso po ete nakende kotika bino esika oyo esengo ezali mpasi ezali te. Batu nyonso bakoti na mutuka. Nini ekitisaka bango? Mbongo. Kasi mbongo eye mbongo ekiti lokola mvula, batu nyonso bakiti na mutuka baweleli mbongo. Ntango wana papa Kayombo mtazalaki na ye papa Mfuma Mbanza apesi ndoto wana. Ezalaki pe un mardi ndenge ezalaka liyanganya ba jeune. Papa Mfuma Mbanza papa Kayombo lendo papa Mfuma Mbanza ndoto yofelo bamakaka batu nyonso fote bazwa mayele. Papa Mfuma Mbanza yebisi koloba note batu bako comprendre na bango te, ba jeune bako comprendre na bango te. Papa Kayombo papa foka kailoba mapoete ba jeune bazwa mayele tolanda mbongo te. Papa Mfuma Mbanza yesika siloba kase ana poko wana nyengeza la rencontre ye moko papa Kayombo ke papa lotaki ndoto pesa ndoto wana kasi alobi tango alobi elelo yango tezomona na kati na lingomba yango mbongo oyo kotonga lingomba, mbongo oyo tozali kozwila na motoki na biso po tata Nzambe aloba yango ete sala musala obimisa motoki ya nzoto ozwi nde yango kobika na yango. Kasi tango pe ozwi kobosa na te 10%, donc dime ya ye tata Nzambe yango nde kotonga lingomba. Eza boye te yango nde baza kosenga biso, yango nde baza kosenga biso. Biso nyonso tokotonga na motoki na biso ya nzoto 10% yango nde kotia na kati na lingomba. Soko moni peke ngai na bolingo nyonso na kopesa na nga plus epekisa mite Nzambe koboya te, yango nde bazali kosenga biso. Oyo atekaka kolo Yesu nani? Yuda na nini? Na mbongo. Kolo Yesu papa Dialunga na alobeli yango eke mbongo yepe ayo kobakisa eke mbongo mwanzi wa mambi. Zwa mbongo na oyo ozwili salela mbongo oyo ozwi na motoki na yo po tata Nzambe aloba yango.
yango baza koteya biso sika tokokota na ntitsani na biso ya mazutu oyo ezalaka ntongo nyonso po ete kokobikisa biso na mazutu ndenge kaka okokeli batata na bamama yango tomipesa mingi na mibeko ndenge tata molimo mosantu azokotinda biso na misala ebotongi mpe kolona mpe kobokola onkomba tata mwana mpe tata molimo mosantu amen. Kunda Kundatin. Kulula Mok. Baluka Kulubakala Dolo. Allez, voilà.